Esobe ye j'étais mawuti Congo. Aouté Congo ba opérer na mbongo nete ba opérer na mbongo na connaissance ya Ladine Nzongo Esobe. Carlos Massamba. Et puis sanga mawa. Carlos Massamba parfois batu ba comprendre été azali mobali o bane ko vivre na mon voto. Mon voto aza oyo abomisaka nani Miraye Sakutina. Miraye Sakutina. Pour Miraye Sanda ko bane ko fikela nanga eza sima. Carlos il faut azala près na santé nae. Il est notre comité na suka. Omoni ke mbonge mona na ngote. Mbonge mona eza souci. Miss Girl, eza maman na souci. On a biso eza maman na souci. Neti je t'aime. Na ebité soki mbonga ngo balela ngo lisusu po abalaka. Abalaka azala na alliance na loboko. Kaninda. Bakabwani. Nebembe ya petit mobo toujours ani awa na Kalemba Doge alakisa biso mwasi mobo ya musulman. Ya musulman. Mwasi wana obazani lelo mwasi musulman azani na palais. Siko na ebité no basali mariage te. Non basali pe soki nini te babenga ngo de mbonga ngo na kozonga na matanga bibifa. Ya jo. Soko utaki na nzoto. Bango balia bamela. Ifa balia bamela. Boye pa mutu wana sale événement bo pesa ye en express. Kama kamba salima moyini. Eza regret. Eza regret. À ma grande surprise, j'étais malaki une émission moko boye que non, il y a collègue na binoka a ya Luanda, alobi que to tambolaki, yango to liaki yango. Ah, vous avez travaillé que non. Président GTM a commis si fille moko boye a Esika, maman présidente. La na yi ko sakupe na yi ko sala na yi rapport sexuel. Na mutali boso na ngana sani rapport sexuel. Pourtant on a vu wana na kitine na base na Katambo. Ba oyanga ba yebi base na Katambo. De kuna eratakate. Kuna eratakate. Sépélité et puis on a longu. Na ozala soupe na te. Na pimeli bango pena ngai vérité. Moi na ba che président wana na ki Angola. Makanisi na ye moko sala ninga che. Ah OK. J'étais Mikaninda. Kamas alobaka tiki théâtre. Ayeli biso abi que non na tiki théâtre, na osala biso souté, boye. Mais aïe. Pour na tala bango na musique, pour bango na sonné bazar na mon frère. Je te dis ce qui est vrai. Mutoza na comment on appelle ça? Kuriku. Ya théâtre ndeti ngazati. Mwana wana. Mwana wana. Azapire mais simplement moi ça jeté. Ce que j'étais maman dit pour canceller ba film sous ba ya sima. Pour ba canceller ba film sous ba ya sima. Ba projet été il faut maman présidente azala ba tous les groupes théâtrales y'Angola. Na pimeli bilunga. Voilà. Et puis la vie c'est nous qui tout makasi à la makasi. OK. Pour mon na suko cinéma. OK. Ah yeah. Oui, nazolo bango na TV. Pour bato yo bango bakenda ko senga mbongo. Tango bibembe zalaka ba katalien wana ba mama kikolo congolaise kwanza par-ci par-là soki bomoni mutaye ko senga bino mbongo pona matanga okipe ete alobi mamo indo azui eloko te na compte ya artiste o ba kongola ki mbongo concernant matanga ya Babyfa na Angola bundisa ki ngai botungisa ki vina ngai bolukile nga makambo. Cette fois-ci des sujets à moko na pimeli bino ngai. Bien, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous aurez l'occasion de suivre votre émission Awa Biso. Miss Girl, l'artiste, est toujours présent sur ce plateau pour vous présenter cette belle émission où vous pouvez confiance dans Angola Mobimba, l'émission la plus suivie de la capitale. Encore une fois de plus sur ce plateau, aujourd'hui, je suis avec l'artiste et comédien Joe Ndonga la Mutumaka, c'était pour pour Fou de Paris. C'est avec lui vraiment trop sur la moba détail, moba actualité, muke ndenge zala kaka webi ke tuti ozana matanga mama mando moindo autiko perdre mwana na ye na âge ya 31 ans. Futur mwanga ndaute kotika biso pe ya sonam c'est-à-dire artiste comédien bazalaki wana ndenge organisation elekaki to solango na ya Joe Ndonga la po aza mieux placé à expliquer biso
comment est-ce que Maramounion sort et les kaki. Mais avant tout de lui passer la parole, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Maître 113 Ngomba Golgota tout Luanda. Maître 113, joyeux anniversaire. Ngarutu po nanga na rosenga ndeti date ya le 18 ezala férié na Angola mobimba po eza anniversaire ya tout Luanda. Maître 113 tout Luanda azo fêter anniversaire na. Que du bonheur, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et que la bénédiction dans tous les domaines soit ton partage. 113 tout Luanda, joyeux anniversaire. Tout ça lango bien Luanda Brésil avec DJ Ker 12 et grâce à Ngoïla brésilienne. Mon séjour à Paris, grâce à Ngoïla brésilienne. En tout cas, vraiment un grand merci à vous. Ne vous aussi les autres qui aiment bien. Et je profite aussi de cette occasion pour saluer la personne qu'on appelle Diego Outiti. Diego Outiti Mbongo Yakisi. Ça dit dollar, papier, mouchoir, ça se passe en billet vert. Diego Outiti, Kalemba Doge, debout à Pomtasala, bien le roi Diego Outiti Azate. J'enseigne Ngoudi, mon ami personnel, ainsi que Maître Bolozi Pocha Luanda, en direct congolaise. Tous les amis des Congolaises, merci pour vos soutiens, Naza reconnaissant. Tout le monde va soutenir Awabiso et Taliga Rayo. So zone di mate talio. Mikolo eza système ka moko na pimeli binongai. So yebi ba valeur te na pimeli ongai quoi. Naza ya John Nonga na plateau oyo. Apesi bonjour et bon dimanche na artiste na na plateau. Ouais, bonjour, bonne Motard na tanyo sobande ko bazali banda na katambo kanenge ba oyambela ngo quoi. En tout cas pepele. Kitoko ya John Nonga, c'est difficile pour vous de passer à la télé, na plateau TV et surtout na ba minimi za na ba pièce à théâtre, mais pour moi na plateau TV ba za rendet moi passe. Raison ya silence na za rendet nini ya jo. Une raison silence ezara discipline personnelle, ndeto loba na français discipline personnelle. Voilà. Et puis na Angola tuza na plateforme mon côté où ils a série, c'est-à-dire chaîne moko ya YouTube eza série te na Angola. OK. Otokoki kolekisa ba pièce théâtrale, ba documentaire et etc. Voilà. Et grâce à Dieu, Awabiso déjà nzamba sisitango donc merci. Avenir eza. Kitoko. Ouais. Avenir eza après moi Taïbélé, il y a John Nongala aujourd'hui se retrouve en Angola état artiste et comédien. Vous continuez toujours ça musala na yo, bat trop na non c'est qui na yo eza Fou de Paris. Fou de Paris mais qu'un peu qu'on rappeler biso moi yo histoire sur yo parcours na yo comment cela avait commencé. Neno bande carrière na yo na groupe Yanani pour se retrouver le long Angola. Oui, merci Miguel. Na botama déjà artiste. Très bien. Botama déjà artiste comédien pendant les écoles, na école, etc. Tu vas ça déjà ba manifestation. Kama mike et batudia bande ko sepela mais na zo ki initiative. Ya kokota na groupe munini. Et na bande ko mona té. OK. Oui, un jour na fandi na TV. Na moni groupe nouvelle engizoleka ya venanga Jacques Mukoza. OK. Mangwa undengi wani ke son âme repose en paix mon président. Et tant on a fandi na TV libosa TV na moni esobe. Le roi des rires. La dinzongo esobe. Après ça adresse na complet. OK. Oh, nga habite adresse ngo complet nokolanda pesi esobe de balabala ramte kaboli biso nga na quartier de Nanjili na Kenge Kitoko ye na Bolomba na 3 donc pona kende kuni lianga même pas ba 30 minutes na bia na kenda oluka nokolanda na kutai na tongo esoba o mela potopoto na bakati etanga moninga makilamba na moko etutana mais bisité phénomène alanda ki olobi menda ko pitango pesi adresse na comprendre que non o le kaka penza et puis oza pena na kombo na nouvelle enge et le même jour okuta na ngana ye amemanga tina tualani. OK. Amemanga tina tualani epa ya venangai Mundweri. OK. Que son âme repose en paix. Président Mundweri. Yende mutazalaki metteur en scène numéro 1 à Nouvelle Enge. Amemanga epa ya venanga Mundweri. Ouais. Na tualani na 10 le même jour tokenda na tina bongandanga. OK. Et c'était le 17 juillet 1996. Akenda kuna na bongandanga na Nouvelle Enge et nyoso le kapepele et TV nanga e bandande wana. OK. Et jusqu'à nos jours. Très bien. Alors ya jo nongala oyebi angoleza mboka bana ngana do bango bongo. Ce que babeti siffler de mutaye barasal nae.
na histoire yo beteli biso awa tant on s'est retrouvé sur Angola, est-ce que ba valeur na yo eta que moto azaki pemeni ya président Ladi Nzongo Esobe, moto azaki pemeni ya président Mundweri paix à son âme, est-ce que ça continue aujourd'hui en Angola ndenge yo sali observation na yo eta qui artiste? Bon ba valeur déjà ezate. Ba valeur déjà ezate et loko kotunde ezopesa biso parfois maladi ba 13. Eza ba groupe to okuta nango. Ba groupe to okuta nango to yo opesa ba piston ya bien. Mais tant que marché mukie bokomi na katikati omona pena mama na buzo ba yo moko o sepelate. Et yango na dina pesa nonso yo na bandeko tu ba olanda ngai ba groupe tout ya théâtre ya Angola keno na pimeli bino ngai. Na pimeli bino pena ngai. C'est du lourd. Na pimeli bino penza ngai e bandeko. Yo po pimeli bango yo. Oui, pourquoi pas. Et j'en profite aussi à voilà. Bisa bandeko nyonso o ba olanda biso na Awa Biso TV. Voilà. Avec notre frère Miss Gail. Miss Gail, ouais. Bandeko to bolingi documentaire, théâtre, gag, nous c'est que là nous te le barana portugais, nous c'est que là na français etc. Donc il bo bandasko ko landanga na Awa Biso. Très bien. Et na confirmer bino, ce n'est pas dit que to sala ba film mo boye matili collé bamba mi babate. Mais nous allons éduquer la masse. OK. Ninge to bengama. Et to boko mona be critique moko ba pièce moko boye. Batuno ba sala ngote. Na ba sala ngote. Toza ba artiste, to ka to éduquer la masse. Makambo e sala mana mokili. Ezana bate belé ba ozwa tenter ya kokoma yango bate ya mokili. To witi wapi, toza wapi, pe tozo kende wapi. Alors, on va tout découvrir dans Awa Biso International. On a profité d'insérer car information. L'issue na beta l'issue société Awa Biso International. On va vous donner programme nyonso ya ba répétition ningi kaka ezalara. C'est-à-dire Awa Biso International. Ils ont un groupe ya cinéma, toujours dans le GSM Production. Tout le monde film ya bien, pour ça la pécara bien, la diaspora, na compte ya défense ya drapeau. Boss Péké, bonjour et bon dimanche à vous. Et puis bon retour à Princesse Chikoko. Bon retour au pays, à Princesse Chikoko. Bonjour et bon dimanche à DJ Billy Célébré, Rouaga et Paya Boss Junior Boula. En tout cas, je vous aime beaucoup. On est toujours ensemble. DJ Nyonso. Continuez toujours de me soutenir comme ça et ça l'a bien. Boïka, Barcelone, ça fait plaisir. Il y aurait que aux autres la promotion bien. Nega aux autres qui n'ont pas sur la banane. Il y a des gens qui ont sur la sco yo na kati Angola. Tango bandi carrière, aux autres pays dans la groupe T. Pour avoir liste boys a raté. Toujours. Tout le monde qui s'est retrouvé dans l'Isanga. Il y a un groupe moi ils ont dit que les gars na TVS1 a tembe na tembe. Et bandaki ndenge nini est-ce que yo pour kende kaka to ba recruter au KP kaka ko kina recrutement ou soit ba benga ko benga ke par rapport ya force na yo ozapembiaka yo fo ya na mboto chap ndit moi point. Ezali ndeni pour ko ta tembe na tembe. Oui, tembe na tembe na pesi jino shimba mtima mbote sikazali tembe na tembe zaki ya ye. Zaki vision na ye et ya benganga. Atalisanga tena ke no fu de Paris ya jo eza makamba TV. Batembe na tembe ko te sima. OK. Ibe ya ko sala Lisi Boy. Ezalaka nango. Mais c'est la pouille. OK. Oui, junior abenganga na kinda na tala na munaka mavuanga mais tellement les la ratu. Pour moi petit to sala na bango o to kutia na Angola. Baidi ko défendre moki mais baidi ko komate. Franchement, beaucoup ko exigenga ba spectateur, oni areza batamaele. Ya jo. Oui. Areza batamaele papa, areza be sensité. Omoni ngai na monde de musique. Na lela vie beaucoup fort. Na lela vie beaucoup fort. Mais musicien nga préféré c'est Redi Amisi Bei Kanto. Bailo Kanto plutôt pardon. Redi Amisi azana be critique moko boye et le lisaka. Mais au-delà de la souffrance, tu dois compter par toi-même. C'est tout un film. Ils ont filmé. Vous comprenez ça? Ce qu'on a dit de critiques, il y a vu la biso Redi Amisi. Vous allez comprendre que les Tinzemba a aimé la vie dans Didi Kinwani. Et ça nous moko boiso ba kutani boina Didi Kinwani. Il faut Didi Kinwani a pesa ke ba casser. Ayembi Didi Kinwani deka, mais ça on s'enseigne aussi les autres. OK. Vous comprenez ça mon frère? Jino chimba bengi ngai et tout ça li musala tellement zaki na mabongisima na ye ya voyage
akei ndenge nzambe prédestiné pour naé, c'est tout hein. Et film ça dit apport na yo na tembe à l'époque parce que ça histoire moi aussi l'équipe mais on doit d'abord tous on sont mon pied pour to corriger moi berère mususu ndenge lobama ki avant ça dit apport na yo ezalaki nini na tembe okendaki parce que mutaonda ko ma scénario azaki te bon mutamane ko koma scénario azalaki mais esengaki sikoyo scénario moko makasi papa OK totalaka ba film vitaka Congo et vitaka wapi et vitaka Nigeria mais scénario ezaka scénario te ki no ngai mutalaki singa scénario za ya vika OK le seul artiste munene na vinanga ona melani soupe a pondu ameli atikeli nga se ya vika et tant to bano na bano fanda naye abando ibisanga ba secret belé onga moko na yeba kité il m'a formé vraiment naza successeur naye OK c'est ça notre objectif tant tozo formé bana il faut tozana ba successeur yango mona ngala loba R2 batu nyonso o ba leader ba bimisa comme les successeurs na bango ceux qui bango ba ozwa bango binemi ils erreur grave même ba successeur bazo comprendre leader té mais leader ici ko fandi sachez bien que j'ai des successeurs tout le monde même na Bible Moïse accueilli Aaron yé azalaki successeur à Moïse pour tambola na Israël c'est ça junior a benginga batu bande ko kuma scénario bande ko mango bien té ngana yé wana mbala moko syndrome de la langue. Les syndromes de la langue. Les syndromes de la langue. Les messages étaient quoi? Merci. Syndrome de la langue, ils ont un enseignement. Enseignement, il y a bateau moto banto zwaka. Na église de la louange. Oui. Église de la louange, avant de servir, il faut les na délivrance. Il faut les canaux enseignement. Les syndromes de la langue, ils ont malade à l'olemo. Batebele ba kufa, batebele ba betama, batebele ba kangama, batebele ba zo ba conséquences moko bo inattendues à cause ya l'olemo. Et on va le biso lingo le faut tourner langue na yo c'est ça qui combien de fois. OK. Et lingo le banine avant de parler, il faut réfléchir avant de parler pour qu'il n'y ait pas de niaiseries OK dans ta bouche. Et nabimisa témoana même na jino timba yemo ba tunanga ngo deux fois. Ya Joe Elaxi, jino timba je suis là en passant il est aux États-Unis, d'Amérique, n'habité eza malade ya monoko. C'est tout un cinéma. Mana na JBC ba film non le maté non le salam maladie à l'olem à l'époque avant yo proposer syndrome les syndromes de la langue avant yo proposer film on a un groupe à temena tembe okutena na okoma na groupe notre sœur comment elle s'appelle Vaidei OK Vaidei bazala na ba ranking mubu na junior a télémission na bifu de Paris on a pu citer ngabité PC ali punga punga na komango na pointe noire nazo kende cop na mona papa moko akufa ba chai des ventilateurs à minene ça m'a étonné quand même mais comment papa akufa boye na curiosité na koti ba bisinga te ye moko mtalinga atika mo baba kundebu bala lycée boye nazo ngi simanga bia c'est des tromperies punga mais bisi jino timba na punga bino timba krat punga to salango nzoka na kati ba kai ya plein de films. Nakomi scénario ta ne fit pas y. OK. Vaidea ki ne fit aye na pesi mbota partir Brésil ne fit bololo. Aye to bando komanga na ye. Na présenter loko wan pièce wan n'est pas une film de Fabio. C'est extraordinaire mon frère. Tout bateau qui est tout marché. Et Junior a combien na confiance nanga totalement. C'est-à-dire avant toi ba film ndo kuma mapenzate non ça dessinga écriture ya Joe itake mu Colombia ka komami mezala drame awa eza yo moko oui eza na drame qui et komami pe bien c'est-à-dire vous comprenez vous savez film eza neti chant OK na nzembo il faut nzembo et respiraka OK mwana mosusu aza ofele akufela baboti na ye mosusu ba famille baboti na ye babandona bango malembe ba orienta ba vie na bango to mona pelelo ba komaka bato tala film film c'est-à-dire nzembo respirer c'est qu'on ça la pièce mo besoin respirer té vous comprenez pièce théâtrale il faut respirer ka bato ba mettez mes mati ba kiti ba c'est ça notre travail, mon frère. Et on a le qui art et zé batamaïle. Très bien. Alors, art et zé batamaïle, il y a John Nongala. On vous retrouve dans le groupe Aki Angola. Groupe Aki Angola. Yo ebi mokolo groupe Aki Angola très bien. On aimerait un peu savoir
eloni ne sali siko o quitter peso temena tembe o garder silence et puis oke kokota na groupe ya Kiangola. Bon, na ozala clair. Voilà. Groupe ya Kiangola na yaki penda pona pesa piston. Et pas kaninda jetem. Mais à un moment donné na Olanda Alvara. Et puis ce qui va lundi mo bena kende répétition te. Et na simana nga ba ko informer nga que non président GTM a commis si fille moko boye a esika mama présidente. Osiko nabiboy na kata groupe ba kokota mboko comme ça mutumbu mama présidente te ya ba maman. Non, ezo ya ba fille, président ya ba fille. Eza mabete, eza groupe na ye. Eza groupe nga ko boya te. Mais il faut tala ba norme maman, papa. Il faut tala ba norme. Faut tala ba norme ngalo bango vérité. Soki makambo makasi na la na ngola te mbela na zunga kini kala e kushtangi logote na kini na ozanga pala ngolala te so na fandi na bon vente pa noko lando sobe na fanda chez biso na quartier B ya jo ozana Kiangola to ozana Kiangola na za sukuna te en tout cas na pimeli bangonga aki Angola non on a ça clair ozana monde de démocratie. Ah oui, monde de démocratie. Laissez quelqu'un de faire ce qu'il veut, avec des limites. Surtout. Liberté d'expression. Naza clair. Très bien. Naza li susu na Kiangola te. Les raisons ezaka ke po bache président sa maman. Président sa maman ngo suko fomo naza nani. Na kotanga kombo na ete na TV, na tanga komba petit wana. Mais c'est normal na groupe ezenga pour chef na ba fille azala, chef du groupe azala, ce yo bache chef na ba fille. Et après, il y a le mouvement. Vous avez bien souligné, Miziguel, dans le groupe qu'il y ait des chefs du groupe. Okay. Mais non président du groupe. On a bloqué Mibalé, chef président. Chef président. Ok. Ce que Petro na yé. Donc, on a dit, ils ont le dit, massi. Voilà. Voilà. Ce que Yangola ya mabe makasi. Yangola ya mabe makasi pour groupe nanga obayebi fou de Paris ya John Ndongala bakoya otala nga na répétition ba mona petit nga za na bana na formé na mboko musique nana bana ba formé na mboko na art bazé belé na sécurité et puis on a longu na ozala soupe na te na pemeli bango pe na ngai vérité moi na ba président wana na Kiangola makanisi na ye moko sala ninga tie mais lobby ça raison. Bon, peut-être président dans un projet na mususu. Ah oui, il y a yo pour entendre sous moni que bache président pour que est-ce qu'azali kangu ya président pour na yo so que non conception. Non. Pourtant on maman présidente, c'est-à-dire yo zo que non conception mo que moi si ya président et puis voilà. Non, moi ça la dissertation. Ça la dissertation, ça l'examen d'état, na yebi ce qu'on appelle la dissertation. OK. C'est-à-dire moi na wana, moi na wana azapire mais simplement moi ça jette. Ce que jette mamoni que pour canceller ba film sous ba ya sima. Pour ba canceller ba film sous ba ya sima. Ba projet été il faut maman présidente azala ba mona que déjà mais nga na comprendre te pechango na limite pechana so singeta 100,000 au pesa ata 50,000 kwanza na limite mais to lobela wana te musique on passe sur ça ngana ebisi ba blom so c'est comme honnêtement contre esprit comme so ndrozo regretter yo polinga petit tango boyi ya chotonde ni ngai oyebi tango to longwe et pas mangwa ou vient na to longwe pas veja ki mukoza to ko sala lisi boy mondweri eyuma kisita nokolande sobe le roi d'Eric bazala ba moyindo na ba film sou bazala na lègue les seuls gènes pour dans les 4 administrateurs on a liboso ya lupanga ba veyo mana ipeko et selon ba recherche na soutirer loko moko boye nazala pena le loko wana teki ba fit o jouer na bon na groupe et ndenge na yibi spiritualité na kende ko s'accoupler na bango yebi lelo na ngola to wana eloko mo za trop dire ba fille belé ba koma ba basia ba lesbienne et tant ozo coupler na ye Bible le boye. Celui qui s'attache avec une prostituée pêche contre son propre corps. Celui qui s'attache avec une prostituée pêche contre son propre corps. Ok. Vous comprenez? Pour diable ciblé yo, le comme abe à liboso, kolongola bilamba na yo kotika la bolumbu et pas moi so yebité. Attention musique, faut faire attention mon frère. Et ça brincade raté.
cible ya makasi au diable a cible à mutu eza rapport sexuel on a un rapport sexuel tout kaka tout pesana to kabola ba énergie moi ça mobala bali moi si mo bo mona laki na condition te tonka bali petit tu wana makambe fulisani moi ça bali jeune mo makambe fulisani c'est-à-dire beaucoup tani obo ponama onzamba président après destina makambo kolala basi oyo ngana mona ngotina te vérité na mona ngotina te po ngai petite mo na palanka a kufakati bela que son âme repose un peu na ya na tembe ngam na recruta ye ah oui première fois na ya na tembe mon frère tous les filles craquaient Junior Timba otala nga aux États-Unis alinga petwana en pleine réunion moi na soto otambola ni na tika ke car na tiki na otala sko réaction ya batu bana bakar na ebisio catastrophe akundama pour azalaka artiste so akundama te ngana no pesa ngama na fandi buna matanga batutu boya aya jo vraiment merci soki yote belebela akundami te boye et nakumisa nzambe ngabinzambe merci na sale loko mobi même bela ke nango isalinga bien mama na mwasi soki kolala na ye ko sakupe na ye ko sala na ye rapport sexuel ngamuta liboso na ninga na sala rapport sexuel pourtant on a vie wana na kitine na base na katambo ba oya nga ba yebi base na katambo de kuna eratakate kasa tanga yo ba mabende eko fongwa na pete. Merci fidèle internaute, je vous signale que nous sommes sur Awa Biso tribunal d'artistes aïsige lo ba vérité ya mboka soza posa ya vérité awa batumbola ki yo ya na Awa Biso ya ko funda no parce que aba banga mutu te balobelaka mutu nyonso ndenge senge ba chene etika na ye bobenga nyamana na kombo na ngo oya za artiste bobenga ya artiste côté mais la profession ya batute parce que le temps est venu o to boye baba vrai artiste o ba rosela musala ndenge longo bani pe na ba norme ya jo nonga la actualité du jour nous oblige de parler aussi un peu et ça parmi ba si na beng sekoto solo là maman mando moida auto kofela mwana awa organisation ya artiste et comédien il y a trop de rumeurs koloba ete boliembongo bino ba organisateur. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Mbongo ya matanga ya maman Mado Moindo. Eza wapi ya mwana maman Mado? Oui, merci. Voilà. La question est bien. Nako yebi sa famille biologique ya maman Moindo bazala fort et puis ya Mado Moindo azala fort pour ngana mona mutabungisa kaka chombo cellulaire a pamba na car. Mais palipiti oya zwa ngamona zongi sima na bi même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Sikoyo c'est lui qui a perdu être humain. Bédifa, que son âme repose en paix. Otawana, ils n'ont pas si peu de maman. Ah oui. C'est pas maman Indo. Oui. Batu nyonso, o bataki même yota na bango. La contribution pour que Bédifa a l'intérêt. Oui. Merci beaucoup pour la maman Indo. Et loko obino bo salaki, et qui n'est pas, et qui est pas mbaté. Vous les forts, soutenez les faibles. D'accord. Vous soutenez maman Indo na faiblesse. Surtout. Na faiblesse, na pota. Vous bandez pota na ye. Na ba contribution na bino. Zamba obosa na bino te. Mais chose étonnante. Bandeko oyo ba contribuer, oyo ba kendaka ko tambola. Pona kozwa ba mbongo pona bibembe. Na yebisa bango boy. Mutakufi to mutu akuzada ya kokufa. Ezana makamso za la na nzoto na ye. Bedi pa kufi ngam na kendaka mort na tala rapeti ti ba mbome nga j'étais là. Mais lelo na yoki mbongo oyo batu batambola ki po bakangisa pona liwa ya Bédifa. Voilà. Na compte ba artiste. Comment moi ça na comment nani oyo nani oza ki ba équipe organisation qui j'étais mais kaninda Karmas oya mwasi oyo Ethernet. OK. Ethernet so ba cotiser ba simi mbongo ba zui kombo ba balancer na groupe. OK. Alors bata poto na batakini basalaki eloko moko. Ngana sola ni mila mayemba azana Paris toujours na ye na Lisi Boy. Vous comprenez? Moi si ya venanga Noëlla de Bundes abengi ngai to soli na ye aibisinga journaliste on a fou de Paris beaucoup tisango awa. Ma binenge to fonctionnera awa et simba te mebutika bango to komatina suka. Il est to komitina suka omoni ke mbonge mona na ngote. Mbonge mona ni souci. Miss Girl, eza maman na souci. On a biso eza maman na souci.
neti je t'aime nayebi te soki mbongo ngo obale lango lisusu po abalaka azala na alliance na loboko kaninda bakabwani nebembe ya petit mobo toujours ani awa na kalemba doge alakisa biso mwasi mobo ya musulman ya musulman mwasi wana o bazani lelo mwasi ya musulman azani na palais siko nayebi te no basali mariage te no basali pe soki nini te babenga ngo de mbongo ngo na kozongo na matanga bedifa ya jo je te dis ce qui est vrai omoni mikanda o bedifa kufeli c'est pas na biso nayebi soki ngana kenda na bane ko kendo tala petwana na la mort bambomi bedifa ngana zawana na ndeko moko ya moyindo ya mobali na docteur Bani na Maria Pia o ambomaki bedifa. Moi j'étais là. Nazo mona mwana mobali ndenge bazo piquer batonga nzoto mobimba. Ça m'a enseigné. Et lobelingi loko moko boye. Mokileza ya bisote ya Mizigel. Donc pona ya jo mutalie mbongo eza mutu moko to eza comme non, eza groupe wana. Ah OK. J'étais mikaninda. Kamas alobaka tiki théâtre. Ayeli biso abi que non na tiki théâtre na osala biso souté boye mais aïe pour na tala bango na musique pour bango na sonde bazar na mon frère je te dis ce qui est vrai mutoza na comment on appelle ça kuriku ya théâtre ndeti nga zati kuriku c'est-à-dire mutoza na comment dirais-je oza na CV azate OK azate si le alobelo komo batu ba compona été mwana oya fanna na bankoi abanga gati jamais makelela ba yima ndeti nga na ebité mais président qui angolo zolo ba na zana la dinzongo isobe to la dinzongo isobe le roi diri na ebiso que c'est mon papa yemta memanga na TV la dinzongo isobe to tamboli na ye à plusieurs reprises ayebi la dinzongo isobe mayebi maman boti la dinzongo isobe te. Est-ce qu'il y a toute la maman na tangawis? A toute la maman na tangawis. Mais ngai na kobima boyeba na ye jo ndeko na za piko nokola nazo ya na maman azo ya penza nokola ndesobe azane lo côté mais na ndaku na bango na kipemba abokola batebele na la ramatolo nango mo nzamba fungole lié ba porte le loaza oyaza nokola ndesobe le roi derrière ya RDC Congo. Vous comprenez ça? Le là où Esobe, hier j'étais mauti Congo. Aouté Congo ba opérer na mbongo nete ba opérer na mbongo na connaissance ya la dinzongo Esobe. Na olobe la Karmas aloba bou yaza artiste été. Bou apparaître mais et puis ça nga souci. Papa Carlos non? Carlos Massamba. Et puis ça nga mawa. Carlos Massamba parfois batu ba comprendre été azali mobali o bane ko vivre na movoto movoto aza oyo abomisaka nani Miraesa Kutina po Miraesa ndako bane ko fikela nanga eza sima Carlos il faut azala près na santé nae azala près na santé nae c'est-à-dire mbongo o bino bozui ya matanga ya bedifa ya moyindu comment bokoza na motema mabe ya boyi papa moyino nenga zawana auluka bambongo makambo santé ya Carlos esali nini makambo oui nazolo bango na TV o bato yo bango bakenda ko senga mbongo tango bibembezalaka bakata lien wana ba mama kikolo congolaise kwanza par-ci par-là soki bomoni mutaye ko senga bino mbongo pona matanga okipe ete bokoya soki mutasali fête bato ba artiste batambo bokipa ngote boye pa mutu wana sale événement bopesa ye en express ta makamba salima moyindo eza regret à ma grande surprise j'étais maleki na émission moko boye que non ya collègue na binoka ya Luanda alobi que to tambolaki yango to liaki yango vous avez travaillé comme nana ko nokota tina na la mort nakina koti noko bofongola bedifa bafongole babi esaki na weli non yeli meje fesha bakangelo ngia bedifa 3 jours koti na ye na kilamba po kwa kavu mso eza kuna babomba bato bakufa benga ngo kilamba tolongoli bedifa to futi bambongo bambome bedifa je te dis na misu na ngai si mokolo tokende ko zwa mwana wana za mwana oso nga na lali na chambre vieille yoma donc to sali lisi boy na chambre vieille yoma mwana na ya kaola ila ngai Tulali, ba vieille bayebi batali si boy tout bayebi na ipeko na quartier 4. Est-ce que je faut confirmer que mon pene bungi balie pena mbongo. Na lobi Mamo Indo azui eloko te na compte ya ba artiste o ba Kongola kimbongo concernant matanga ya Bedifa na Angola.
précisément na Luanda azui le côté nazalaka na moyindo tongo midi pourquoi mon frère azui et loko mon côté température ya John Ndongala ils appellent déjà l'écolo. Moi je vous propose d'abord l'extrait de cette vidéo, petite vidéo là où on était avec maman Mado Moyindo na cimetière ya Benfica. Suivons ces déclarations ndenge bande Rosaka pona mwana ye. Ça dit tant tozolo ba mbongo oyo so ezake batu baliembongo na mutu ya mwana ya mama Mado Moyindo. Veuve mère oyo ezake atikali ye moko ni mwana ni mobali ni ba parents. Celle en Angola, elle se débrouille sa vie étant qu'artiste et comédienne, mais et salami et salami. Bolanda vidéo oyo kaka pendant 10 secondes ou 5 secondes c'est comme ça. Si j'en donne alors tu la biso et puis on revient pour tout finir na ya John Ndongala. Merci. Kota mwana mke akola mukolo okolala na bango okolia na bango okomela na bango okosukwa na bango okofana na bango esika nyonso bakozala tele masuku bazaki 1 million bada okanga bango masasi beta masasi ye kelekele chibambwe ye shuka okipa mutu telo kota mutu nyonso omondo otinga maboko pamba bango batinga maboko pamba ndenge basokisi motema na ngai bango soka piske fois yo kufi malamu baleli batu te me bango bakolela bango te bakopola mutu akopusa ya pembeni na bango ezaza te telema mokili esalama na liloba nzamba basantwe nzambe yo mokokolo yesu babasima bibangwe ya makolo ngulu na lipute bapesa ya makasi azwa makasi ya Samson molimo seta kompanye ye nzambe yo mokokompanye ye Archange Mikael Polo tina amaselesi bakompanye ye babunda bitumbelongo lobaki ya solo okutaki na nzoto te soko okutaki na nzoto bango balia bamela ifo balia bamela. Voilà, la Bible dit, vous venez de suivre cet élément. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Alors, Moutouna Moutaru Zambando et tout Mounaye, Kolandisa Mamabi Wasali. Les amis étaient là partout. Naza na droiti, pe naza autorisé te. Ya ko modure ce qui est vrai, que les na bat baliembon a matanga ya cotisation, ya mona mama do Moyindo. Mais ceci c'est là, les apenande ti bongo nde ya ju azolo bela biso. Ne boyoki bino moko. Nde mama Moyindo alobi na cimetière avant moi na kota mabele. Alors que la volonté de Dieu soit faite. La vie continue. C'est comme ça. Donc, nous sommes vraiment à la fin pour nos abysses sous Tangote. Yadjo, merci beaucoup d'être là. Merci pour notre intervention. Encore une fois de plus, courage. Nabi ki sali opepasi pour yozano ko ya mwana. Matangi ko ya batu nyonso, mais bakolo matanga bazanga rate. Ozagi er nyonso na futur mwanga. Ozagi er nyonso na mwana mama de Moyindo. Ayebaki lokola comme noko na ye na mboka oyo. Nabi ke paso yoyoki eza pasi ya batu msusu te. Alors votre mot de la fin à propos de l'émission à Lelo, et puis s'il y aura d'autres choses, d'autres sujets à parler. Je sais que Narobengayo, Poto Solo Lango, na plateau ya Awabiso. Merci pour votre présence. Il y a quelques personnes, personnes qui baza, bazomo bambote osala bango bien. Oui, et là on a le baraki mongo le bango bali en tout cas ba opesango na volonté ya mambo yino te na volonté na biso musu ba artiste. Ah OK. Internet ninga zawana aye bango ke akomi penda ennemi géré ya mambo yino na ya biso. Loko basali eza buzoba eza maki ya ko ya kozanga courage à coopérer. OK. Ya kozanga courage à coopérer. Mais ba opesa mbongo wana. So ba pesi mbongo wana ti. Pour que ni marama na justice. Justice angolaise a tellement justice ya songolo mpaka ba pays mususu te. Justice angolaise so na raison ba opesa raison. Ah OK. Mbongo wana ba ozongi sango dans l'immédiat. Aza mutu face à la makame belé na makama mbongo. Très bien. Ba opesa ngo penda. Et puis ozo sala wana pona mwana na iba to bazongo mabete. Ba to bazongo mabete mukili sala mana diluba. OK. Quoi kufiona la mwana ya Moyindo. OK. Biologiquement parlant. Vous comprenez? Très bien. Biologiquement parlant. En tout cas, na pesi mambo ke belé pa ya Bazer Luyindula.
Bazer Liondula. Moto Nzambe oazo sunga pena bana njili na tous les contributions zozala. Mana uti kunda ndeko na matutu ndalongo Samilika au passé. Ah oui. On fait une Afrique d'ici et Eloka Sali ça m'a beaucoup touché. Il aime celui qui donne avec joie. OK. Ça m'a bien. En plus maman tebele et pas il y a Emile Mayemba. Moi si pena ya Venangai Nola de Bundes. Anita Lelo Super. Atama saba na ngai moi ça vient na ngai Masuki. Chef coutumier Dino Mukongo. OK. Sino mambo tato. Njongo Sule. Njongo Sule à partir des États-Unis. Badadi kama bavo panaka barande ti batungo mite kota na mon PC. OK. Tolé na yeba fufu lala na Luanda melelo. Bon, et pas. Lutena da venin. Natani ka komono pour un sentiment pour musique la za. Très bien. Vous comprenez? Mais bande ko ba yi fou de Paris ya jo. Pour la biso toujours. Tous les groupes théâtrales y'Angola. Voilà. Et puis la biso no ki mutu makasi ala makasi. OK. Pour mon asuko cinéma. OK. Merci. Qui commence bien, finit bien. Nous sommes à la fin de cette émission aujourd'hui. On était avec Yadjo Ndonga la mutu makasi za makasité. Bomoni ndeni na intervenir. So ke tungi sibino bobenga Miss Girl artiste. To salango bien pour Awiz Arabiso tribunal artiste. L'émission le plus suivie. Alors, ceux qui ont besoin d'activité Nabino, veuillez nous contacter. Publicité, veuillez nous contacter. Aux en concert, aux en conférence, aux en mariage, aux en anniversaire, aux en prise de vie, vidéo, photo, benga, GSM, production, vous allez décider. Au moins, qualité, vous allez faire une émission. Il y a une même qualité, vous allez d'activité Nabino. Alors, l'émission a été sponsorisée par Président Zidane, OTK, toujours. Kikolo. Merci Président Zidane. Merci aussi à Aerobi Visor, Aigle, très très fort. Aerobi Visor pour vos accessoires cellulaires, commandage congolaise, visor à qualité à bien, Aigle, Robi Visor, vous allez vraiment décider. Patou Kiama lumière, ils ont lumière, na lemba pour Patou Kiama za lumière, il y a lemba. Merci un grand frère pour vos soutiens. Merci également à Immediatement iPhone. Immediatement iPhone. Vraiment merci. Un grand merci à vous. Immediatement iPhone et Jibaz Jordan Mbata Kilo ya Moka. Bobundi saki ngai. Botungi saki vina ngai. Bolukile nga makambo. Cette fois-ci, des sujets à Moko. Na pime libino ngai. On se retrouve à la prochaine. Ciao.